que Coran ne ko ko lo moyo lisusu et ko tika la taba la muso ba ki ba olobiano ne le prophète appelle ça qui le ndene pe ba yeko confirmer yango ba lobi la répétition est la mère des sciences et vous dites aussi que le prophète ayeba ki yango nzamba ayeba ki yango atindego suna kitoko musulman ko ça mais on nous sommes musulmans ba kwa kizi ba ni pesi de le musulman zo ko se contenter avant de tapi subhanallah 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 ya nani ezama be penzate mais oya malamu ngali même Coran mudaza zotanga boye ezama intérêt mingi te koleka oyo mudaza samila azotanga ngona kati ya musama ndio kiyo malamu alors on misala malamu esengeli musulman asala nyonso tozoloba okokuta yango ntango tokozala synthèse ekozwa place nango inshallah taala bato bayepa ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam bato ya pasi lokola biso bayeko se plaindre le prophète vanga ahlu defeyo de l'aujourd'hui bato ya mbongo bazodanye biso malamu nyonso lipute nyonso bayokaka bangondi bazozwa pourquoi parce que isomine kama noswali bango basambelaka textuellement ndenge biso tosambe bakangaka kare ndenge biso tokangaka kare mais eloko bazoganele biso ezali nini yatasaddaquna fuduli amwalihim lokola baza na bamoyen oyo ezali au-dessus ya babesoin na bango baza na possibilité ya kozwa parti ya likolo wana bazopesa nango swada me biso eloko tokosalela swadaka wana eza te donc bamusulman kala susi na bango ezalaki te azwa mbongo po arenie susi na bango bazosalela motu zuwa te po aza na mbongo me zuwa na bango ezali parce mutu wana azosala malamu nde nazangi naye kosala malamu wana et jalousie wana ezali autorisé na islam parmi les deux jalousie prophète alobi zwa susi mutu wana asalaka swadaka mingi ngebe nazala posi nasala swadaka nga mbongo azamu pesa nga mbongo nasala lokola mutu oto ti lokola koleka ndenge yasala jalousie ya kitoko nde bato na jalousie wana bango toza na posi tosala bonamu lokola bango to toleka bango mais nature yango moko ezo privilégie te tosala ndenge tozolingela wana alors bayepa prophète sikoyo tala prophète biso injustice tokosala ndenge nini prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala adullukum ala ma tatasaddaquna bi boza d'accord te nalakisa bino eloko bino mpo tokobanda kosalela swadaka po bon musulman susi na ye mikolo nyonso abakisa bolamu nde bon musulman bamopala ya rasulallah basitema pourquoi pas toza d'accord nakisa biso prophète abandi kotanga bolamu ayebisi bango boya bato ntango nyonso moto azoloba subhanallah azosala swada sikoyo zotali subhanallah ntango tosilisaka kaka losambwa profete restauraki yango na suite ya makambo oyo après losambo tanga yango 33 fois me botalaka ntango tosambelakao assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum lemso salamu mibale misilelaka te mosusu akomi deja na porte aza presse kope wana ekoleka naam ntango nyonso moto azoloba alhamdulillah azosala swada ntango nyonso moto azoloba allahu akbar nzambe azokonte lokola azosala swada seke azosala bolamu ntango nyonso moto azoloba la ilaha illa allah azosala swada prophète a continué mais tozina le parti oyo mpo moto avanda nsima losambo asala makambo wana oyo ya moyen souvent balaka na temps wana te po akende contrôle misala po akende osala bacompte donc temps koma ye pasi yango wana koma korécupere na swada yo lokola oyo akopesela boyo eza te senga nzambe calmement komisa ye calmement bongo bima kolanda moto wana ozokende mbango toyebi makambo aza nango te nde prophète akontinue koloba alobi ntango nyonso moto akopesa moningane assalamu alaikum yo mpo ozongisi wa alaikum salam ntango nyonso bato mibale bapesani salam bango mibale baza lokola bato basali swada or soki otali généralement banani babudaka salamu mingi banani bazalaka prete kopia bato ndebe souvent eza bato ya moyen
yozo ya bone la me pasure zote ashikoto azumono kuduka tena tekoto obese salamu alaykum aleki lazima ni yozo mfone ndio wepesa na salamu pe bino bone kipela na koteza pasi pana bango bone kipele bozo zina kote kuna alabio zule kanandela okuti swati mulange pasuka swati ndete mo bekata neza na songe to sende olabike oso ni mutaniatia ngo egogozo kisaidia kupesa epasi oziemo ko wana longoli oziemo na mpanzi kule pa ifungo zali po batu bale kakalmema est riche d'ailleurs atambola kasungana mutuka azana tawana pa moni mulakuna kita aya longola mulangi yake ndetia kuna eza difficile ba parti wana biso to récupérer ibokola ya mokokote biso to sala to zila kabola mokoto to koganele ba mokoto profeta lobi tango moto azwi alukina moto kinaye asali musala na ye ya eloko ya sombi na motoki na ye abandi konyanga eloko ezali halal neti biso tozaka mingi kukulozi ntango ozoza biloko yango matiso kotisi yango na monoko na yo ni lesi eloko ya halal nzambe akomeli eloko losali swada bato banamokama deja ate kosukisa lobi ntango moto azali kosala rapport sexuel na mwasi na ye légitime mwasi ne ya halal moto wana nzambe azokomela ye lokola azali soda bato balingi elekebe profe moto azosepelisa bilengi na ye moko baki mokokomelesi molamo lokola azali soda yawa bingi nzambe aza juste soki eloko wana ezalaki interdi moto asali yango aleki azwa lisumu aleki azwa tumu lokola eza kote ya masumu te soki asali yango impose aliputa donc lelo administration lobi soki otie sanction négative soki ati sanction positive nde islam miyebelaki makambo wana kala peut-être alute soki nzambe apekisaka ngo moto asali aleki azwa lisumu te aleki azwa lisumu alors lokola apekisi te soki moto asali protocole donc alakisi te makambo bato bakoki kozila malamu ezali ebele koleka mais particulièrement lelo nalingaki na introduire eloko moko nazomona ezotia bato pasi ntango bato bakomaka na moske neti bazangaka makambo kosala me oyo sikoyo toza lisusu na sanza ya malamu toprofita ta koinforme yango bamusulman ezali na garanti oyo profete mohammadi sallallahu alaihi wasallam apesi moto yakomaka na juma na moske na première heure soki tolandi décalage oyo première heure eza 7 heures moto akomi na tonga miyeli na ye juma alongo afana ndako na ye nzambe azokanisa ye lokola mutu wana azali sodaka ya shamo donc azali mosala monene azali sodaka ya shamo nzambe akomeli likuta ya ndenge wana parce baange bamielaka avant na porte ya moto mokolo ya juma Nikumu moto wana yaki 7 heures Oubien kesili moto ya koyana deuxième heure ava lokola mutu azali swadaka ya ngombe tozo lokola mutu wana yoro 8 heures nzamba komeli lokola azali swadaka ya ngombe oyo koyana troisième heure azali lokola mutu azali swadaka ya mene tomoni lokola yena 9 heures oyo koyana 10 heures azali lokola mutu asali sodaka ya soso tomona lokola mutu wana 10 heures sodaka ya soso banda mpe itomuti ezosala nini ezokitaka oyo koyana 11 heures azali lokola mutu asali sodaka ya litri ya soso ntango tokomaka 12 heures nde ntango imamu akoya kokota ntango kaka imamu amati mimba baange babandaki kokoma bakangi bakaye na bango bazokomela bango mpe bakoti balanda mateya to batelemi balanda mateya bakokoma susu te donc nikombake ntango imamu sa mati kaka na mimba assalamu alaikum bakokomela sumuki te etambolino juma mais bolamu wana ya baexcédent yo ezwi te yango wana mpo bato baya avant siko mentalité erenyaki ezotinda bato lisusu meme na révolte pozo biloko erenyaki tozalaki na momekano na mboka na biso il faut que bandi soki 11 heures ndemoka teya 12 heures imama mati abandi kosala kotoba
mais lokola atino maka réforme ezalaka bato ya te eloko bozosala bozula te ezala te kobanda na théâtre pe tikuyi basokabe ezala te komo bozokosa biloko awa mpe tino ekotelaki bato mingi bayebi te mais oyo badeja premier kwana ekota bazali ntango amonani ya banzela bato bakolokela mateya belo ekomi mingi bacentre ekomi bamoske ekomi ebele baconférence ekomi osalama bamadrase ekomi mite bato baza sikoyo na mwa mingi na baradio meme ezali te bato baza na ntango oyokama te osike eloko ezala ndenge profete asikelaki yango eloko wana kolongwa nango na kisasa presque bamoske mingi te longode erevolite bato bamezenaki nango eko mpona kolakisaka eloko mobisala wana baozimisi batitemoyoka matere sikoyo kote bandaka kutu banaliyo 12h20 biso mpe tokoyalaka na 12h20 même premier jour de tard motusu ya bato bayaka na 7h na mosko profete akuni tike nzambe akofuta bango lifuta lokola basali swadaka ya charbon eske banda kala eza na moto abandaki kotele na moske banda 7h mpo bato bakoki koya 7h par rapport ya oyo towuti koyo bato bakoki koya 8h bato bakoki koya 9h ntango bakoya wana lokola mateya eza te bakovanda balali na bango kaka boye lokola mateya eza te na 7h ezali mabe bato baya mote na 7h te donc mokolo ya juma tengeli moto aya avant dayere ibada ya juma ebandi bando eza na ndako na yo parce que mpona profete muhammadi sallallahu alaihi wa sallam mokolo wana te osukolaka te ezali malamu osukola nanu na ndako na yo soki oza na elamba ya kitoko nata yango profete abi pembe nde eleki malamu nsima ndenge bacouleur ezodimine ti okende suka na noir soki oza na parfum ya kitoko pakola yango soki okokopesa mpe sodakata mpo baninga pakola mpe baninga kobanda na ndako na na nui ya kutu wana ya kolamuka vendredi soki otangaka kona tanga lisusu mingi koleka ntango koya na nzela oyo etikali kozala misono na ndako nde obandi koya na mote ntango kokoma na mote nde ebandi makambo oyo soki okomi ntongo boye nzambe afuti yo ko ozofuta mapamba te parce ntango kokoma awa okoyete kokroise maboko te na mote eza esika place ya bamasolo te eza place ya soki babazar te ya kozwana ya koyingana te eza place ya ibada ntango moto akomi awa bomonaka bakora totiaka awa soki mpona eza batanga kora bayobimisa kora bapesi banga kotanga kora na yo otanga mpe mpona bato te ozotanga mpo na yo anga lokola arabi nde bakatuna yo otanga ya français poliki ya français ozotanga mposala ti journal te ozotanga mpo omedite makambo ezomona wana soki omoni wana mwaye te tolobi awa duha esalamaka na avant midi sala duha na yo ozali na kwana yo allahu akbar ozali duha na yo ozili so bandi kokumisa nzambe subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah allahu akbar allahu akbar la ilaha nyonso oyo ntango ozosala yo nzambe azofuta yo tilonga wana kokoka imamu amati nyonso ozibonango ebele alebakisi ya juma esili oyo nde fajra ya rajab tomeka nano kodolisa bizaleli wana olonga na ndako na yo 9h okomi na moske olivandisina libanda même osali na masumu mosusu obandi masolo eza mpe ya nzambe te na lisusu mpe ya malamu te obeti masolo ti soki okika na kati mama oyo assalamu alaikum warahmatullah yoye kokoti astafurullah ozali kozali baange bakanga bakaye sima yo ya kokota ozosala perte ntango oyo nango na ndako elobi na te juma intention na longweli avazali mpona zwa bolamu mingi okozila bolamu wana libanda te baange batelemaka na porte ya moske ntango okoti bakonteke yo okoti na moske nde bakoni bolamu nayo donc ezali malamu mingi eya avant esali ya rajab parmi bolamu nango parmi makambo malamu tokosala tozwa baéducation makambo nyonso mikili ko toyebaka eza malamu to amplifiango na ntango ramadan pe ya rajab même tokokaka te tokoka yango inchallah waqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم واستغفره عنه وعنكم وسائر المؤمنين فاستغفر الله انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسوله محمد.